ese le ko senga na ye a ko senga na biso to limbisa to tchana se eza distraction to kota na misusu n'importe quoi. Donc pour vous dire que na minute quand il y a Gauthier et là ba sala na minute ba sala ba démarche eza ba investigation na mona sali bazo sala ba démarche bazo simba partout au bakoki au simba na sorte que mardi kutu donc moni neti babinga so mardi que mardi on attend to comme mardi wana et que na ndinga bali solo na ndinga voilà déjà ba avocat fali ba solo na ba avocat wana ba sona ba juge non tout monde na ndinga to ke na ngoto que s'ils sont na c'est sac idée et que na boulwana c'est sac a comme na idée ba comme na idée que c'est sac na UNPC est récupéré en haut et que négocie là na UNPC et si là na c'est sac pour essayer là à l'amiable et ça la makambo kangati parce que ba yebi que na justice ba ko ya kaka ba preuve exacte. Et le fait que baolingo la kisa image ya ko polaté yango omoni baosala mo ba grimace wana omona mutu mususu Israël kuna omona na nini nae akomi mamo ezanga tina oh je détiens la vérité oh omona oh kuna pe musa yepe mona ngote na tourna komi merci beaucoup maître Mafuta soki maître nani wana eza image bazo pesa biso ngana na politicien na umbe na ba politicien na fonctionnaire na politicien na yebindi mambo etambolaka. Et dans la minute où les seules clés, il y a quand un Gauthier, et ça c'est ça, et ça UNPC. Balaliwana. Et je vous ai dit tout à l'heure, que Israël Montomona, Christian Bossé, pire master. Christian Bossé, mais pression net, pression internet, attaque internet, à coquin moté, yango abisi biso na munoko ki abimi na kata dossier wana. Mais en réalité, n'enga la sali analyse bien, on dirait abimi na été. Azana katsa dossier au makasi. Azana katsa dossier au makasi. Na minute où ba téléphone isolé la net na guerre. On appelle l'artiste Fali Ipupa de partout. Ba mikonzo boyebi, ba mikolo, même ba musicien muso mikolo bazo benga. Que non, un muso qui aurait retiré plainte boy rosala bienté, mais que ne kana nenga c'est ça, tola lisango tout ça. Entre temps côté okuna ba musicien ba tindisi le ba n'importe quoi ba comprendre que bazan actualité te balen actualité bino mo vendre monter devant pas paroles aye abani ko finga Fali Ipupa na combo pena a finga Fali na combo. Pourquoi? Parce que ba comprendre que actualité ça te ba kofi ba kundi bango attaquer Fali na combo a diembeli kaka makambo o Manix Salobaki banda ko finga Fali na kotanga combo. Biso pe tolobi toko kipe bangote toko zongisa te biso to préfère bena to sana biso to tikala na biso koto que to sona mission kongo lokola esilisa bango lokola fallait manquer bango boy lokola batutu ba pencher baza pencher côté moko et que bon ba activité na bango esimba te vumi basila to occuper bangote. Donc na maintenant on sona bino ba utiliser ba moyens tous les moyens pour ne pas tout ça la procès ndenge et sengi tout ça la mardi